Batunde bazama loba kitoko te. Eloko baseli bino loba non na mutu wana merci. Eloko oko loba. Mais bango saka pon yo eko dinda. Pon yo eko dinda non e dinda te. Soki beti pon eko kweya. Bon. Mutu azane ka mutu osa ba calcul na ndenge na yazo monela mais ben ingénieur basali yango batali basali on ba norme na bango ba yebi keza pont ya makelele maye yaka na j'espère que vous avez distance ya maït kalimke botala kuna bomoni full wana eza kuna yango te eza cause lelo oyo batu bako dindela full wana parce que kuna mai déjà ko laksada ke wana biso moto lingi mboka na biso te ka nde na bandeli eze loko aider biso koto aider mon communauté mon koto c'est to sali bongo eza mabe na ko senga pe merci pa ya Fachi Beto parce que to sali bane na bane loko aboye to mona na nute yango nazo senga ke batika biso te ba continuer ba sala suba oyo sali biso pont oyo eko aider biso mingi eloko ya motu ya yango papa levia sa eloko la pont oyo po ezalaki ndenge papa ko ndango to loba alobi bien ke soki mbula beti mai mabaya oyo ezako zala te place to rocha full wana yango moni l'essentiel est à pont et aider batu faut maintenant li solo ya pont ndenge aider batu bat bando futa mo ba 100 francs na mbula bat boleka awa te to moni pont mo aliba etikali na se wana merci soko ko zwango pont mo aliba etikali na se wana nde bisika bat bande ko leka avant pont na mboka levia sala pont oyo yango wana place bat bando leka yango soki mbula beti makasi mabaya oyo moye bati yango ezate doki batu fo bavanda mopanzi oyo ya bandali bakanga mikota ya bandali moya katisa kaluke ya te ya po baleko mona mutu depa teleme ba mema mama mukolo na mukongo e bando sala bien te wana place bat bando leka yango wana mais ce na moment oyo ata mbula ata nini eko permettre mbula soki sili mona classe akende classe mutu akende musala Michel Mayabou. De vous retrouver si nombreux et nombreuses. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a ROA puis Bokozwa. Vidéo n'a bino bien analyse autre sala awa elongona ba bazali awa. Je dis un grand merci à les bons dieux akutani singai na bino lisusu mokwalelo. Ba ban salon bo s'abonner te na Congo Gold Television. Yara bisika ba komi s'abonner oye o s'abonner wana. Okomona bangonge ko bima wana ngonga ya notification ko bimetie mapapu bo o appuyer wana ndeko la kisaki nyoso oye ko banda kokota na Congo Gold Television boko banda kozwa yango bokomona ba bilili ya kitoko ba découverte ba SOS nyonso esama ba analyse oyo kamami bongo na Stella Soma na Esagaya et pourquoi pas Nana Prado aussi ma grande sœur chérie tozana awa et pourquoi pas na Tania Baoso de longue jambe de l'internet au pena technique et simbami bongo na Murphy derrière la caméra et pourquoi pas à 207 de la presse Jerry Kobetox 207 de la presse mon papa donc bah merci Bélé je dis un grand merci à toi ma petite sœur chérie qui est là l'assistance Magali Singa mon mongala loketo pete bambote bé non assistance et pourquoi pas toi mon abonné Messi Semi mobile ya Mukongo ya Mbinga pe ya taille je te salue déjà depuis quelque part Marlene Masungune et pourquoi pas toi Christian Dimbi la bière de Lix nene seki bino tozo kita total ba action oyo le kama na sima Mukongo chef de l'état wana tomoni notre gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka o pe azo sala ba action na ye elongo moko na président de la République na biso avec tout de respect qu'on lui doit président Fachi Beton aza penzande Beton elongo na mona na bango Levi Pai le directeur donc la sima Mukongo langa bozo mona bat bazo toka toza na forage au moins na simalanga et salami bongo pa ya mwana mboka Levi pa yo moni elongi na ye eza affiché wana
tozoye bata pas cause la directeur derrière cause la directeur azobombela biso nini yango na lelo longa na bino toko solo la mpe na molobeli ya Levi Pai on a yambaka à deux fois toko mekape ko solo ne s'il est vraiment même langage avec moi merci fongo langa déjà caméra et puis na bengi ya kokota to mekape ko solo to développer lisolo ni to ko beta vraiment elongo na bana mboka ya koto po balobi koto yo sans Levi bokolekate non ba diamant bonjour. Bonjour, yo mesami. Obenga toujours dans nos badiama. Bonjour. Bonne santé. Ça va, calme les amis. Baboni na Congo Gold TV balobi o manqué bango mikolo belé vraiment un mot pour na bango. Mikolo charge ezaki makasi, yo mo zomona ba responsabilité to commune nango. Na bana ko se présenter le sous nazali président ya les actions de Levi Pai. Donc ngam nazolande la ba action nyonso oyo Levi Pai azosala na kati ya commune na biso Bandalonga. Merci beaucoup. Là je salue aussi Afi de moi ma copine chérie Bambote Bene en assistance motema ya MK basanga na baye belé bakokoka temoko je te salue depuis place au Vandiwana. Na yo ningo lobi ba action ya Levi Pai. Levi Pai à part cause de la directeur Azanani. Bon, Levi Pai à part cause de la directeur Azali pe agent à l'état, le roi ba agent sur l'état, mais n'a été une place à Salaka. En même temps, Azapé na structure. Dans la structure où Azali to bengango les actions de Levi Pai, on Azali coordonnateur nango. On a structure nango à part ça. À part ça, dans la structure nango bobengi les actions de Levi Pai. To moni ba action au Levi Pai zo sala et longona Gentiningo Bilambaka le gouverneur et puis notre chef de l'état Fachi Beto. On peut besoin de nga kobenga Beto parce que nyonso zo le kaka na Beto baluba nyonso. Beto abwe na bino babone na bisa Congo Gold Télévision. Tomoni asaleli batu forage mais forage o eza derrière biso et créer moi ba mutu otokomeka mpe kolobisa pe batu kaka batu baza pemeni ya forage bazolela balobi Levi asala ki pompe oyo po batu ba kotoka mai gratuitement pourquoi lelo oyo Levi mai na ekomi ya kosombama batu bakomi kosomba mai soko za na mbongo te kotoka mai te tandis que ayeba ki bisika oyo azoya baza na difficulté ya mai. OK bon na répondre na mutuna na yo. Action oyo Levi Pai ya saliza action mon commune. Oyo sunga quand même mon coin ya population toza koto yo. De façon que bazalaki na ba maïté par rapport ya ba ravage ya ba mai salaki ya mai na biso ya Kaluka. Ne to pensant ki na yé longo directeur tout ça il a ba maman na biso ya coin koto yo batunyo sur coin koto yo moi forage. Na mutuno tuni pona pourquoi ba maman bazo somba mai. Bon, forage et aussi un entretien. OK. Et aussi un entretien et aussi ceux qui couraient zate ba alimenter groupe. Moi ba 100 francs ba mwambo ngamike ba tiwana ezape pona bateau bazolandela. O bazana censeur olandela mama forage oyo et permettre bango basala ba entretien et ça basa bani. Ezaka juste communication de faut pesa na population que ba sam eloko eza orphelé. Pas tout monde ba maman musubazo tek ba otekela ba mama ya libulu mais o eza mai mambo pur. Maman ya libulu kutu ba bidon ezala ba 300 il y a 300 mais oyo quand même avec 25 litres ozana 100 francs. On a 100 francs. Ozomona eza eloko eza quasiment offelé. Et c'est quasiment fait na beno maloba. Est-ce que tant on Levi Pai ya ki ko sala pompe oyo forage. Ayebisa ki bango que y aura un jour bo bana ko futela ngombongo bien yemo ko asima ki ba responsabilité. Il y a carburant et puis il y a entretien ya forage na. En fait biso to vana na kati ya comité. Tout ça là qui au lieu que papa Levi ayaka yakabo non ils en a battu bazo gérer quand dans lobby peut-être maman Soaza Oleka a expliqué bien maman Soaza Moteki mai maman Soaza mai aza responsable ngana dobaté que maman Soaza Moteki mai té aza responsable o itali marambo ya forage comprendre moi eloko ya muke moi ba 100 francs na yango nem tout ça là ka entretien nazolo bango peut-être bande coupé à côté au bazali et subayoka moi 100 francs na et ça là ka entretien ils te permettre à ce courir ça tu vas sur maman groupe ma carburant maman carburant bani est-ce que forage au Levi Pai ati à chacun on a ba norme ya forage est-ce que bazana groupe électrogène au yozoloba est-ce que bazapena na ba norme ya forage nezala ozomona on se to caméraman a ko aider biso eza na ba norme normal ba groupe j'espère eza na kati wana groupe eza et na kati eza pena forage eza na ba norme po biso to lingato sala eloko mo boité eza la usage unique to lingato sala eloko mo bo eza eloko mo durable pone sunga ba tumbala moko to lingato sala eloko mo après prêter
et le mot durable et puis sunga batumbala moko. Merci beaucoup tozo betali solo ya forage et puis toko kita pe na action ya pombo ki batubele balobi pombo na ba pesi yango kaka 2 ans. Oyoki yango. Te wana ezala sikoyo kimute mama be 2 ans pourquoi? Babiko kweya batie ba mabaya moka mikiena se bakule betongo pe kitoko mingi te batu baza ko se plaider kaka. Te po wana esalami na ba norme. Et ça, il y a des normes maintenant au bas la rapport. Et puis ça, il y a des ingénieurs au bas expérimenté. Les ingénieurs au bas expérimenté, on a tout qui bazo qui t'ont étudié, maya makelele, nandingi replacer ba béton au bas couleur qui on a. Mais on dirait, il y en a retiré au nom maloba moi moké parce que zo lobela levi pas moi mingi c'est que aux en intérêt moi quelque part. Ngana yo to kita la pont. Ngana to kita pas. To yo kana pe massoise. Yo bobenga so massoise. Toza bezo to mona pe massoise aya toza na mituna o ebonga meli po na massoise. Pour yene moté qui maille au comme on est comme kende. Donc c'est un peu ça. Ça va problème exact. Bon na maman soise au sol na bino. Pour yem taza gérante azo gérer marambo etali marmi ya mai oyo. Na moni pas za wana to poussa na pembe na massoise to mekampe ko sola. Na ye na hotelemela awa. Mbote. Boni. Ça va un peu. Maman soise. Maman soise. Tu es pas non maman soise. Oui, na yembio. Maman Soise Ozali, la seule et l'unique personne au le bana ya quartier na obazo akizeyo par rapport ya forage au mona mboka levi pai asalaki ayeba lobaki na bango bokoteka mai ya ofele mais lelo o balobi Maman Soise soko zala mbongo te okotoka mai te tant bazo akizeyo bongo okokolobani tombola mon chapeau mukie. Premièrement, ils ont mensonge. Ils ont un mensonge. Directeur levi pai tant asali forage au ce botangi kuna babi ce forage est un don fait par Levi Pai Doué mais Ondalois. Il a bien précisé Ondalois. Alors, tant que ça là qui a lobaki, exact qui annonce quand on a discours. Non. Alobaka yango très ezaka ko lisolo to beta kaka. Ke bakoki ko chango gratuit. To ebisi bien. Soki bache loko gratuit. Ba dégâts et salama awa. To meki kocha gratuité le premier jour. Deuxième jour, ba dégâts o et salama place oyo muto kokate. Tocha bidon. Touk. Et là on so yara awa c'est 100 francs. 100 francs congolais. Même pas bon. 100 francs congolais. Mais batou bazo déclaré. Ce qui est mal propre, forage cause à la boîte tilelo. C'est 100 francs seulement, 100 francs. Bah tout ça, bah yo mona non, Levi Pai, atiango gratuit, atindaka mbonga carburant. Depuis nayebi Levi Pai, après ça biso une fois carburant, c'est parce que bato babandai ko attaquer. Non, on peut saka bango mbongo, bango bazote kamai. To meka ko faire comprendre que non, ce qui to tcha kango 100 francs ezapo to boyi ba dégâts. Parce que so bat babundia walelo bazoki. Ezonga na mutu na c'est que ye mutu asali bongo po batu bazoka basala boyi. So to bito landa population to bebise loko. Biso batu to tcha kango 100 francs. Ezapo na kosomba carburant parce que côté na biso zana côté mon courez ala na ngo passe. Tochaka carburant presque chaque jour. Donc, on a 100 francs. Et puis, si tu vendis toute la journée, tu comptes en 30 000, 35 000. Non, nous te commettons à 80 000 francs. Non, tu commettons à 50 000. Non, nous te à 15 bidons. Ah, non, tu as fait les toka. On n'a pas à 100 francs, tu as 800 francs. C'est ça? Merci beaucoup, j'espère balandi bozo landa comment batu baza koto yo baza ko évoluer à propos ya eloko la bango oyo Levi Pai asali li bango. Bolandi bien, na bité so bo ki français bien. O balobi que Levi Pai asali don, mais asali don pona yote yeta sala pona banda loi. Donc cela veut dire que lokola nga, lokola ye, lokola biso nyonso. Mais ceux qui batiaka 100 francs wana, ils a juste pona carburant. Et puis maman za clair na vidéo lobi que Levi Pai apesa bango mbonga carburant kaka une fois. Avantage na musalo zo sala parce que comme on est comme Kende avantage à musala aux sala bon comme on est ok non on est là on est biso ba congolais mutasa salibola ata salibola ba on dit mette même yemoko Levi ba te ba on dit mette baza
donc nga avantage na nga ezali lelo soki levi akomi na niveau moko boye akoyebaka atake mama Françoise moko azalaka nga na osala ngo mpona bolingo nanu alakisi nazalaki mokolo ngo mpe ayaka koto navanda na nga kande navandi boye lelo mpe esali ke mama Françoise mpa komi oyeba na mwa ndambu c'est à cause ya levi pai donc nga esala nango nga bien en tout cas des avantages ezate oh malgré baotambusa kombono mabe bongo non nga na osala mosala mpo na ye donc yango nde esalaki naozwa ata mo occasion ye nazwi mpo mo occasion oyeba ata mo mutu mo mpe ya valeur na vie oyo nayeba te c'est levi pai c'est levi pai bon tomoni mpe levi pai asaleli bino pont un mot mpona pont wana mpenza kutuko donc mamba olobezi un mot ekozala te wana ekozala ta 100 mots donc ezelokwa yaya ate eza elongo na ye biso ezalaka moto biso tomoni eza levi pai tovanda bandako edinda bato bakufa baparent bakenda likolo ya mai levi ayoki mawa mpo levi ayaka yango te aoya osala nini avanda koto te asaleli biso eloko mpo ata soki mbula ebeti tozwa moyen bandeko baa na ngambu bazwa moyen okatisa bayata batoki mai po biso tovanda pe neti na mboka mai ezalaka te courant ezalaka te eloko ya malonga eza te mboka malgré bandal le seul mutu oyo opesa koto mwa valeur c'est levi pai donc mpo wana esunga biso ya makasi donc comme mpe mutu aye mpe boye amati likolo mpe akangi foto aokanisa nde miso wana na paradis mpo maréchal maréchal kuta ekosa wana kwa baudouin merci beaucoup tozo continuer mais ya pe kaka bato baza na quartier no balobi ke levi pai asali mpo yango na banorme baponte ekoumela te ekobukana parce que akire makelele te soki lelo makelele ye levi pai donc akosukisa biso wapi te yaya wana ezaki motema mabe omoni d'abord so mutu asali eloko nayebi te ata mutu azotonga ndako abanda na fondation bango balingi levi asala misala nyonso na mbala moko te basala bongo te asali nanu wana oui alobaki okire makelele aosala ngo l'autre fois je crois ezalaki papa na biso Godin Poi abengaka baya kokire makelele série moko mai ekotaka makasi tangu bato kokire bayaka kaka bato bozomona na babeta bato wana babamba bango mabanga bakei levi pai atindi bango 2 fois baya boye baboyi siko toluka ndenge nini bakosala ngo ata na bapau yango nde loko aozela asala sika kodindela bango baza ba victime na yango bato nde baza maloba kitoko te eloko basali bino loba na mutu wana merci eloko oko oloba me bango ezaka po oyo ekodinda po oyo ekodinda non edinda te basali yango na banorme oyo esengeli merci beaucoup j'espère boyoki mofundi bao bazofunda alobi na bino alobi soki bazoteka mai c'est juste parce que ba entretenir pompio levi asaleli bango puis bazwa moyen kotia carburant po boyebaka bamosusu bakotuna carburant kosala nini po batoka mai wana esenga courant il faut ezala donc c'est un peu ça mpona pompio alobi esali mikolo ebele soki mbula ebeti moto alongwa kaluka katia na banda alongwa te donc yango levi asali ayokeli bango mawa asaleli bango pont boloba ta ne fiske merci la reconnaissance donc tozomona Levi tozomona mamako Gentini Ngobilambaka notre gouverneur qu'il faut à la place qu'il fallait et puis notre chef de l'état Fachi Beton donc bambo tebe na bino et puis ba grand merci na bino ba bozo sala musala tozo continuer biso le longo na bino tozo kitasko na pont to kinokota la pont o to betali solo oyo badiama azolo bana biso ke batongi pont soki peza pont ya solo ngana bino to découvrir ngo toleka j'espère le colo bozomona bakomi pont Levi Pai. Il est là, Levi, chef de l'État et puis gouverneur de la ville Gentini Ngobilambaka. Tozaka na banamboka. J'espère si comme moto to komi kola poto komi 4 personnes, na mona zana 2 mamans et puis ça non badiama nga benga non badiama ba comment so no benga ka no boyebi o yazali pembe na bino mona mboka po yango automati. Yango automati. Pont yango. Sili Tembesili pont salami na ba condition nyonso. Ah mais badiama condition nyonso te tala tayo moko po boye badiama. Ya ndenge nini? Ah badiama oyo kambule yebo ekete. Te.
pont et ça la mi pena na ba norme pena au pont et ça la ma et ça mi na ba ingénieur au bas expérimenté ba ingénieur wana pena ba qui temps ko ça l'étude des sols étude des sols na mai pour séparer mai na pont so au tali na C au monde pena que mai za na C donc ba celle pena pont pena za likolo ba selon de façon que pour n'attendre mai c'est ba dégâts pont et ninga na ngote mai so c'est ba dégâts pont ninga la te merci so za même moral na yo zwanga aw. J'espère que vous avez distance ya mai tikalim ke mabota la kuna momoni full wana eza kuna yango te za cause lelo oyo batu bako dindela full wana parce que kuna mai déjà ko laksada ke le kati au moins te ko matalisu na ngamba pont te full wana pona biso na cadre biso toza les actions o so bomoni ba mama na ngai baza ba mama na ngai ba yoka ki na okita awa na okita ba yeko accompagner nga baza ba coordonnatrice na ngai nde tozo luka mécanisme moko boye pour nous la brigade d'assainissement na ba jeune na bande ko nanga nyoso baza a pour de façon que kolongola fulwana koluka moyen place fulwana ko zala place pour to chap fulwana place to chap fulwana on moni l'essentiel est à pont et débat faut maintenant les solo ya pont ndenge débat tout bat bando futa mo ba 100 francs na mbula bat boleka awa te to moni pont mo liba etikali na se wana merci soko ko zwango pont mo liba etikali na se wana ne bisika bat bando ko leka avant bona mboka levia sala pont oyo yango wana place bat bando leka yango wana mais ce na moment oyo ata mbula ata nini e ko permettre mbula soki sili mona classe akende classe muto akende musala muto sala mais liboso za ki bongo te liboso za ki soki mbule beti moyen kuti ya koleka boye ezate mais na grâce il y a lisungi il y a structure na biso il y a les actions de Lévi Pai de tout ça là to kanisa ki makambu pona to sunga quand même mon coin il y a biso côté il y a entre Kaluka na Bandal eza bon merci beaucoup to zope maman na moni maman pazali wana j'espère bo mona ke na bilili ya bato ya kodinda to moni epe ana pont mbote maman mbote mwana nanga journaliste mbote maman nanga maman ko mono na ne poza nani na ba action ozo salama na action ya papa Lévi Pai na za maman présidente ya Lubudi toi ya base ya Lubudi na kansi bo mona ki na lobaki liboso na kuna na pona likambo ya carnivore alors yango na matiti na pompo wana nyoso za ba action ya papa na biso Lévi. Alors tozo sepela nyonso na biso nde bato esengei toyeba kopesa témoignage wana na bato nyonso donc soki toza awa na ba papa ba diamant na ba journaliste na biso toza ko accompagner po to lakisa te mabele oyo epesa meli papa Lévi po eloko papa Lévi asaili biso to mona nanu député mon côté ba o kutu ba bimaka la ba député ba ya ba tia ba makele meto mona eloko moko ya motu ezate mais papa Lévi ko bima na eka zo bima nanu kutu abimite metoza sur azo bima po mabele oyo bandale epesa meli parce que asaili biso forage asaili biso pont oyo eko ede biso mingi eloko ya motu ya yango papa Lévi asa eloko la pont oyo po ezalaki ndenge papa konda utoloba alobi bien que soki mbule beti mai mabaya oyo za kozala te soki mbule beti makasi mabaya oyo moye bati yango ezate donc batu fo bafanda mopanzi oyo ya bandal bakangami kota bandal moya katisa kaluke yate ba oyo kaluka pe bakangami kuna moye bakatisa bandal boye bakele ko luke yate ti mbule ko kita soki mbule kiti batimoli bati mabaya nde batu bakoleka mais sikoyo oyo papa Lévi asa biso vraiment nzamba pambola nzamba matisa ya kende likolo amata de gloire en gloire po même mbula ebeti ndenge nini bako katisa bien bato akaluka bako katisa ngambo po bakene ko luka ndenge baluka parce que ede bango mingi po bango nde bakatisa mingi ba mataka likolo pa bo na ko luka biso pendeki to katisa boelem so kende wenzo kende même ko tala mutule musu matanga nini ede biso même mbula zo beta donc ozaku tu na moyete ko bangolo bakena ko kende te donc ko leka na facile ko songa na facile po pont oyo asali yango na ba norme oyo ekoki po mutu pont asali na ba norme oyo ekoki mais na bato pe kaka lokola yo bazolo balobi bapesi pont kaka 2 ans mbula soki ebeti pont ekokweya bon mutu azane ka mutu osa ba calcul na ndenge na yazo monela mais ben ingénieur oyo basali yango batali basali ona ba norme na bango ba yebikeza pont ya makelele maye yaka na ndenge moko ya mabe basali yango na ba norme na bango ben ingénieur ona baza pe spécialiste alors mutu lokola za mutu azo calculer ona ba calcul na ye donc wana eza na tina teza makelela wenze eza kaka mutu akotira ka mutu jamais andimaka mutu mais makambo papa osali la biso nzambe tina likolo azo sepela nango parce que azo aider population papa Lévi asali biso forage ezo aider biso asali biso pont yango wana penza
to pesi merci mingi papa Levi toza na kati ya masolo na yo biso tozo soutenir kaka yo biso moko toza na sima na yo biso ba mama pona eloko yo saeli biso na bandali yango to olela kaka okotela biso suna carniveau kuna na carniveau wana okirere biso yango na makelele pe okire yango comme ça totika la pepe lotika ina mitema na biso na mabele pona libela na bandali. Merci beaucoup maman atikali libela po tozo kedana ko chitelo po tozo pe maman mswaza mupandi lelo oyo Levi Pai asimba bibongo na Gentini Ngobila Mbaka le gouverneur de la ville et puis elongo na chef de l'état pour na moni olati bango misatu wana na moni olati Levi Pai olati chef de l'état olati pe Gentini Ngobila ce qu'il faut que loba un mot pas la bato wana misatu. Merci liboso pona papa Fati Beton na pesio merci pour nyonso soki epesameli biso eza ngolu mpona yo oza président ngolu oyo yango epesameli biso yango makambo ezosalamela biso ya mibale napesi merci mpona papa Gentini Ngobila mpo yo oza mopanzi wana yango wana makambo oyo soki ezokomela papa na biso Levi mpona yo oza pembeni mopanzi ya papa Levi. Papa Levi aza sisa na yo aza mwana na yo lokola aza mopanzi na yo yango na makambo ezosalamela biso mpe ezokende malamu ezokende kitoko oyo nyonso tozosenga epai na yo ozokokisa yango oza na susi na biso na bandali mpo mabele ya papa Levi eza mabele ya bandali yango wana nyonso tozolela epai papa Levi papa Gentini ozosoutenir ozosunga en tout cas nzambe apambola bino bokende liboso abatela bino apambola bino vraiment bokende liboso. Merci beaucoup na sukisi wana. Merci beaucoup tozo pe mama za mopanzi wana mama yaka boye. Mbote mama. Mbote mama. Kombono nani? Kombo la Bijou Nyota, mama ya les actions. Maman tout le monde basale bino pont, basale bino forage, un mot d'abord pour na yango. Pour na forage, na yeko senga merci penza na ndenga sale biso forage, tozala na passe ya mai. To banene ko souffrir makasi pour na mai vraiment mais nzamba sali grâce na nzela na e asali biso forage yango na yeko senga merci pour na forage. Merci beaucoup pour le bi pour na forage mais to moni kaka bino ba Levi pa asali pont bwandi ko akize bato o bazo gérer mai wana bolobi ke bazo teka mai beaucoup mina passe ko toka mai ba comme ko tekela bino mai est-ce que ko teka mai wana eza mabe te ko teka mai wana eza mabe te. Mutu na mutu aza na éducation azo epa na bango et puis mutu na mutu aza na ndenge ya ko agir na maloba batu musu baloba kasa ko réfléchir mai wana emataka soki courant eza ba brancher na courant emati alors soki courant eza te pe ba somba essence pona batia alors mutu batia responsable wana akozwa mbongo ne ya biloko to ba pesi pa mobali na e asomba essence pona tia wana eza obligé ba pesa ta 100 francs ateka ngo 100 francs 50 francs ce que tant ba ko somba 100 francs 50 francs wana soki courant ke ba sombi essence ba tieli bango ba eko toka mai talaka mutu aza mutu ato sungie ndenge nini moya ndima merci ezate o nyonso yazo sala mutu fute kaka ezanzambe. Merci beaucoup. Le Colombie est très capital. Tu vas comprendre que mai wana bazote kango c'est juste parce que il faut ba somba carburant, il faut ba entretenir peu place on est à la propre ne ba tu ba auto comme c'est ça. Oui. Bon. Si ko pona pont. Ba tout ça ba lobi pont ba pesika à 2 ans. Te au moni congolais azalaka andima bénédiction te congolais a me modiraka ye moko ozomona ceux qui va pesi mutu chance à ça la pont o eza na qualité moko bien ben ingénieur basali pont o baza bato batangi eza te ke mutu otika na fulu apesi mbongo ba moko asala pont non bato basali pont batanga eza pont moko ya kitoko eza pont moko ya makasi eko umele ko sala mikolo mingi nzambe na pesi mayele wana pona ya ko salela biso. Ce qu'il faut le bana gouverneur de la ville, chef de l'état nabiso et puis Levi Pai o na monio baza wana na polo oyo la tifo ko lo bala bango quelque chose à propos misala o bazo sala. Oui, en tout cas na sengi merci pa maman papa Gentini Ngobila na yeko senga pe merci pa ya Levi Pai na yeko senga pe merci pa ya Fati Beton parce que to sali bane na bane loko aboye to mona na nute yango nazo senga ke batika biso te ba continuer ba sala suba oyo etikali. Merci beaucoup. Tozo continue toza mona mboka directeur yoza nania nazo bate ba bengo cordon. Ouais. Cordon to kitana sa po totala po na ndinga si parce que batu bazolela babi po eko umela na ngote to kitana ndinga se to ke kotala po ndenge zo salama. Tozo lobisa pe ba jeune garçon bango pe bazana moba un mot à dire parce que bango nde ba mona ka passe lem suko mema mama na mikongo basali bango po to lobisa bango pe yaya bonjour. Bonjour. Comment on Chérubin. Chérubin to moni basali bino pont awa un mot d'abord pour na pont o Levi Pai sali bino et le gouverneur de la ville Gentini Mbaka na chef de l'état na biso.
Pour ngai na part na ngai jeune na sepelende le vipa ya sali biso pon poto nyoko même aso bando na biso bana mbongo te apo bale ko mona mutu de pas tele me ba me mama mukolo na mukongo e bando sala bien te mende le vipa ya sali biso pon o e sepeli biso ba jeune ba mama biso ba komo le kana pon likolo to sepeli makasi mais pona ya pon oyo nde biso tozala na avenir oyo eloko tozanga eza terrasse terrasse fozala na avenue potongo mbule ko banda mai elekaka na terrasse eyaka na mai ya makelele poso terrasse zate bandeko na biso ebele bakomona pasi ana avenue oyo tosalaka dela basalo nde tozomona be tozosepela me tozobanga mpe po terrasse zate ya levi fo alandela biso problème ya terrasse na mai fo totia mpe propre bamopanzi ya bafulu bamopanzi na biso bandali ya kaluka fo totia propre na bacoin ya pont wana po pont ezala bien pont eza eumela po biso pe to participer na pont du BND basali biso on se peli makasi mais biso pe ba jeune awa to senga na ya levi sunga biso ata na musala mo bo ata mo boulangerie mo bo ko aider biso makasi tout zota mama musala mo to sala rapport to tika lekisa batana biso na ba unity na ba rankine zanga tina mais ya levi po biso ande tozaka na kuluna ya makase bundama na quartier na biso entre bana ya bisengo na bana quartier Lubudi mais pona ezana député moko to akolonga l'esprit na biso po to boma rankine wana mais ndenge ya levi akanisi ya tsa boulangerie na sima ya levi ne biso to travailler to kozwa soutan te okena ba vie wana loyengi apis pe do ko esengo kozala to kutana vie ezate poto sengi mbongo bonjour ya levi pai na mutemo ebiki ngai nde na boye na travailler kana ngai ezala te aye po mike o ya levi zo kabela biso ezoluka kulu na makasi ezo na minute o biso bana koto tozo bundana bana mola po na mbongo ya inauguration o ayaki kokaba mais soki tozo yekola misala tokokoisa kulu na jamais mola Lubudi pona ya $100 ya mwana kama loba na zala ina. Merci beaucoup likambo ya kokamwa kaka ne bozomona jeune garçon lobike bazana posa ba kitisa mando biso to benga ngoma ndoki bala posa ba kitisa ranking nyonso na se po ya levi pai to gouverneur de la ville to président de la république bon me camper kota la solution pour na ba jeune garçon ceux qui bazobeba eza manque ya mbongo ceux qui bazobeba eza pour na ba mbongo ba député bazokabela bango ezo sala trouble donc elongo na merci derrière la caméra na gérer na montage tozo continuer to kitana se à propos to ba ko clôturer tout à l'heure là. Biso na sapon bomoni biso tozala sapon na sima mukongo na biso ezali rivière à Makelele so bomoni yango mukebo c'est parce que tozana elanga yango nde mama ya likambo tozaka elongo na ba mama na ngami balé et puis na yemoko non badiama to so continue comme dans na sapon tala likolo mabaya mais poni ezanga mabaya na se eza bétonné pe eza bétonné mabaya eza soutien pon yango eza bétonné coulé na ba norme botala ndenge tiki distance pon etiki distance na mai ko déborder ndenge nyonso mais eloko simbi pon mingi eza nde bakulaki ba béton oyo nde bakule ba béton oyo eloko simbi pon makasi yango wana eloko ya ko souhaiter que pon edinda wana ezaki wana biso moto lingi mboka na biso te quand nde na bandeli eza eloko aider biso koto oyo aider mon communauté mon koto oyo c'est to sali bongo eza mabe mais ngana osenga en tant que nazali président ya structure oyo et kamba levi pa réalisation levi pa on le maman on s'interroger maman na le gouverneur de la ville ngana ba le gouverneur de la ville pa bangonde baza na makoki mingi ya kosala makambo oyo et sala biso pon eza po esami na individu eza na makoki ya l'état pour kosala musala oyo biso olingaka papa Gentini atala pe kwa mosusu na makambo etali kirage na bandeko ebele balolibo na terrasse pour no garder pont oyo longtemps le roi ba pont mosusu etikani oyo ezali axe moko boye extra gouvernemental sotolingi nini axe moko boye gouvernemental et sala et accompagner koto soki ba kosala mingi basala kirage na ba soki omona kirage basala kirage na nini rivière Makelele oyo pour garder efficacité ya pont na biso et puis tozana problème moko ya terrasse ezali na ba veni kimata oyo bazali ba membre ya ACP ba membre ACP nde baselaki biso appel tokiti na terrain totala makambo oyo etali terrasse na bango na yebi kene na zolo ba boye makambo oyo na zolo ba ekomela directement papa Gentini Ngobila à travers ngai ba mama ba plaider babi batela bango ka ya terrasse mo eza koto yo et puis kirage et puis ka mususu eza ka ya jeunesse
kaya jeunesse en tout cas faut battre la pena kaya jeunesse bato bakosala misala oyo eza ba jeune soki baza bien encadré soki baza bien encadré to créer brigade d'assainissement brigade d'assainissement na soki topesi ba jeune bakozala occupé bakozwa temps ya kosala babiloko ebele te bamosusu baza basali bainterview toyoki bango jeunesse na moment papa Gentini le chef de l'état azolinga azala occupé soki jeunesse aza occupé eza remède ya suka mpona kokata hémorragie ya bakuluna naza na mingi koloba te wana ezali plaidoirie na ngai en tant que président les actions de Levi Pai en tant que membre ya kati ya ACP eza plaidoirie na nga mpona jeunesse oyo nga mpe nazali. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup, tout commence bien, fini bien, nous sommes arrivés précisément à la fin, on était là, tous avec qui kota là-bas, action ils ont bongo et pas il y a chef de l'état la bisoma et pe Sameli Pofi et pas il y a mon amboka Levi Pai bambo tebe na bisika ozwami et puis tozo mona ndenge ba jeune garçon ba lobby baza na besoin ya koti 40 kilo eza ya bana koto este na bana kota wenza baluba susu na bango eza botiela bango quelque chose basala pour ba éviter moi kuluna wana et puis bon moni ba activité au Levi Pai déjà bandi ko sala et longona gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka et longona chef de l'état na biso Fachi Béton tozo benga bon parce que azapenza Béton pour pomper et tongami na Béton. Donc je dis un grand merci na batutu bakozali bakwa kolanda biso, un grand merci spécial à vous le boss le plus charismatique Michel Mbayabo le boss, un grand merci na ba jeune garçon tout ba telemi awa. Je dis un grand merci na ba association nyonso o balanda biso na bokebi ba abonné na biso bo s'abonner bo liker bo commenter ceux qui osimbami na cantine na mai o te ba jeune on bazwa moi pa ou bazwa moi nini numéro ezawana ceux qui bobengi bokomona tokozonga lesu na bilili elongo. Je dis un grand merci à toi ma grande sœur chérie Nana Prado ya Baleki, merci à Murphy derrière la caméra et Jerry Kobetox à la montage. Quant à moi et vous on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, ma maman, CGTV, ma papa. Michel Mbayabo.
CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, ma maman, CGTV, ma papa, Michel Mayabou. CGTV.